Yenga bilan parce que yondo bimisaka bakombo ya ba ministre opesi fachi. Siko yon muto benisa la biso bakombo ya ba ministre opesi fachi. Yelanga bilan na yo ya inane. Ezate. Li papa na li papa. Judith Soumina, c'est toi le porte-malheur de la République. C'est toi le porte-malheur de la République. Yozo épargné mutunyo sa kosale la fachi beto musala malam. Batu wana bazo sale la fachi beto musala mabe. Nde batu yo ozo vanda na bango. Judith Soumina, tu es une vraie porte-malheur du Congo. C'est toi, madame. Parce que na mboka so kezo simba za première ministre. Tokomi koloba ata papa oyo abimaza na Sénat. Kombo de na bosa ni nani? Samu Lukonde, papa Samu Lukonde, tie où? Zonga na place na yo. Samu Lukonde, zonga récupérer bor na yo. Au moins ata na époque na yo. Parce que oyo est comme na yabite, je ne sais pas. Tokomi kolela na ba miyibi ba zonga. Tokomi kolela na ba miyibi ba zonga. Pourquoi? Parce que Moussale zomona nati. Tapote. Si nalobi boy boti le langa Judith Soumina boti le langa na Samu Lukonde bopo na mutu moko bopo na yena commentaire Judith Soumina omata moyibi wana ya Samu Lukonde azonga boti le langa Judith Soumina boti le langa na Samu Lukonde bopo na mutu moko balobi pona kaka mutu moko nani azonga ponelanga mutu moko na commentaire c'est là on met Samu Lukonde azonga. Kama soki kaka biso ba Congolais. Tokomi kolela Samu Lukonde azonga. Tokomi kolela Ngobila azonga. Boye ba Congo ekoti mai. Congo ekoti mai. Mama azo abe mama. Lelo na tuno Judith Soumina. Soki élection ezalaka à 2028 par exemple. Par exemple élection na 2028 nana kopona fachi. Nazo tuna yo. Soumina expliquenga. Ce qui les lots, élection à 2028, na musala oyo baby seli fachi, nana kopona fachi. Babu zoba na yo nyonso zo sala na ba ministre na yo, na ba député na yo, retombe na ni fachi beto. Lelo batu ba komi ko finga fachi beto. Bazo finga papa ona jako sakanate. Na biso batu ya ko défendre. To komi ko yoka na sono ko défendre nini ki chasse zo dinda. Oko défendre régime ndenge ni ki chasse zo dinda. Ba député obiso topona bazo sala musala nini ba kendaka na bango koyamba ba salaire na bango. Judith Soumina sa encadra bango kuna pa. Asa encadra bango twe. Okoloba nini? Mama Judith Soumina yaka. Denis Di Chochoa auti na Rwanda soki azana no soki auti je ne sais pas. Muto afutela kietike Denis Di Chochoa kokende na Rwanda po abimisa actualité fachi beto kokende na États-Unis zanani. Soumina yaka. Nebisa ko leona ko beto sa mafinga sa mabosa maka. No. Sa maso. Leno no beto ba kufra. Muto afuteli Denis Di Chochoa po yoka mama motema mabe oyo. Fachi beto ke na États-Unis. Actualité za makas. Mama Judith Soumina. Afuteli Denis Di Chochoa tike. Afuteli Denis Di Chochoa tike akena Goma po abimisa actualité biso pe to timba ki tozaki mayele. Tangu Denis Di Chochoa babundi na Pierrot Luara. Boyoka ki makamba Denis te. Soko meki na kobimisa ba secret no yoyo na Judith Soumina. Avenir ko rappeler biso. Judith Soumina est compétente. Un vrai premier ministre est compétente. Ozo sala rien. Naka munokwana na lobi ndenge na jotanya mutaja papa achingi ngai. Musana nini? Okendaki na Kalemi yo. Okendaki na Kalemi otiki projet na Kalemi oso silisi yango. Okendaki na Kalemi otikaki projet na Kalemi oso silisi Judith Ndoki. Lelo ye la biso kombo. Oye la biso batu ya mayele boye. Oye la biso kombo ya nani? Ya Jean-Pierre Bemba. Mouto prépara ki coup d'état c'est toi. Mouto prépara ki coup d'état c'est toi, Judith Soumina. Lelo ba mobondo soki bazo sila na Congo te. Mouto zo fournir ba mobondo seki. Mouto zo fournir ba mobondo seki. Mama Judith Soumina expliquenga. Mouto zo fournir ba mobondo seki. C'est toi. Bozela nanga abimisa liste. Bozela nanga abimisa liste ya bato babandaki ko contacter ye.
bokokuta Judith Soumina za numéro 1. Na yaka kotanga o Claude Ibalanki. Bofinga kanga 2025. Claude Ibalanki yo wana za na Goma. Judith Soumina yonde fournisseur ba mobondo. Joseph Kabila tikela yo. Batu misusu tozana bango na Kinshasa. Batu misusu tozana bango na Kinshasa baza ba travailler à 1-23 sans le savoir. Tomona ki bango atangu gome tombaki. Tomona ki bango aw. Soki bozomona fachi wana c'est seulement le Dieu du ciel. Soki bozomona fachi wana c'est seulement le Dieu du ciel. Soki zalaka nzambe te fachi betwana kaka batu na ye pembeni nembele basi babeti coup d'état. Bino bozo zelananga tozana ba 1-23 na Kinshasa. Bozo zelananga tozana ba 1-23 baza wana na Kinshasa. Na régime, il y a beaucoup de 1-23. Un des premières personnes, c'est Judith Soumina. Soki ba ministre na ba député ba kosala musala malamu. Boye ministre aza makasi. Judith Soumina tu es numéro 1. Lelo na koyebi sabino boko kanga maloba nanga. Soki fatu bato tali malamu te bako beto coup d'état. Coup d'état oyo ba prépara kitango envieux fatu ezokita. Judith Soumina tu étais dedans. Nazana live. Niko ku live s'il vous plaît, Niko ku live, ningali ku live. Nazana live. Envio ya Fachi Mboko yo. Premier ministre azana mboka. Premier ministre azana mboka. Président ya Sénat azana mboka. Fachi beto envio na ekangami likolo. Mutu azalaki na miso tapote la famille. Mutu azalaki na miso wana. C'est Judith Soumina. Na Sam Lukonde bazalaki. C'est les oiseaux de même plumage volent ensemble. Tangu Sam Lukonde abimaki. Bakoti saki Judith Soumina non? Boko ndima, boko sumbae. Fachi beto. Fachi beton. Papa fungola miso koyo kasonite. O premier ministre ya moi sa ko sala musala mananu yelanga bilana yo. Yelanga bilana yo ya inane. Ozane lo côté. Baku d'état nyoso ele kaka na Congo, ozala kana kati. Baku d'état nyoso. Yondo kangisa kabajo. Omoni ba général na bazana ba prison. Ba misusu ce sont les innocents. Ba général ebele bazana prison. Ba misusu baza les innocents. Omoni kaka soko lingyo sale la famille bo tapote. Tapote to kiti makasi. O lingyo sale la Fachi beto musala malamu. Batuki na prison. Combien de généraux innocents baza na prison? Premier ministre Lobinini. Oui, tozana ba traître. Toyebi ba traître. Ba wana bakanga bango sans problème. O Lobinini. Yondo zo kandisa bango. Na yebi sabino. Na régime koza bande de malfaiteurs. Koza bande de malfaiteurs na régime na biso. Koza ligne moko ya batu ya bien, na ligne mususu ya batu ya mabe. Soki ligne ya batu ya mabe batile lioka, yaya okolala te. Bako lukelo ba problème ndenge ba lukela mutamba. Bako lukelo ba problème. Na lobaka nini? Bokanga maloba na ngai nono na lobaka. Na lobaka Judith Soumina za mutu mabe. Omoni kaka ndenge akangi mutamba. Kala mingi tako kanga bemba. Akokose la bemba makambolelo toza wapi. O bemba lingaka beta coup d'état boni buzoba boyko. Le même bemba ya telema kina facho ya kokosa biso. Totiki wana balingaki baba na kuatake Thérèse Kaikwamba biso lisu to telemaki. Tolobi tete. Ba mona ka mutu amala mutango indelio. Le même mutu azo sala babiloko. Ya c'est un kabiliste. Maman Judith Soumina sa 1-23. Soki boye bakate. Aza 1-23. Makambo nyoso bosolo la kana Kinshasa boye bananga zala kanango.
Mutu azotinda basango seki mama premier ministre. Batu ya nere boza wapi. Bino soki eza civil normal alobi mabe pona régime, il faut botie brancard bo kangaye. Basango bangwana bazolo bana ba TV5, bosali bango nini? Mutu azotinda basango koloba buzoba wana. Eza Judith Soumino. C'est un kabiliste. Nazo bimisa siko mabulu, nakomi kotimbo la siko mabulu, tapote. Basango azo kende na TV5, azo dégriffer Congo. Mutu atinda kabango eza mama Judith Soumino. Makabwana nyoso banani bizengi oyo ya abe Monseigneur Ambongo, abe Shode, bakenda kakoloba. Mutu atinda kabango eza Judith Soumino, tapote la famille. Judith Soumino. Tika basango zela na bloqué. Zela na bloqué. Ozui bloqué kende kolala. Mutu afuta kabango eza Judith Soumino. Un sango akena TV. Azolo babiso peto bomaka ezabi tu babisa toza okozwa makasi wana wapi kende ko sala buzoba na Nigeria